Donc, et si quand on a pensé qu'il y a la sécurité, parce qu'on est en plein capital, en plein capital, dans la ville, province à Kinshasa, donc il y a en plein capital, il y a RDC. Pays à Mounene Bongo, président Abisso Pé à Mounene Bongo peut voter et peut abîmer la voix belé. Peut voter abîmer la voix belé. Donc ata pour la bongo té non. Vaut mieux zalaka en opposition. D'aller la Karamutouana. Qu'on préparer coup d'état normalement. Au moni musée Kabila. Coup d'état va préparer un peu na katia capitalité. Coup d'état au banan la capitalité. Il faut banango zoko tamalem malem et puis na moment nini parce que wana to koloba ezaki eza neti bolimbo poignarder mutodo balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minti musalande makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam musalande makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Kin France, télévision meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informer, c'est notre souci majeur à travers cette émission. Vérité plus avec les vôtres. Yannick Wenge, Moto, Atonda, Katina Kibonzambe. Merci pour votre fidélité. Vous êtes tellement ébélé à travers le monde entier, à travers l'émission de Bisso à Kin France Télévision, au s'abonner, au pardon à Kin France, à savoir comment s'abonner, sur cliquer on est ça bien, ou cliquer on notification pour la vidéo et ça la Bisso Malam Minga. À travers cette émission, on va parler sur ce qui se passe dans notre pays, aux Oleka, na Katia Moka na Bisso à travers cette émission, Toko Mekampe, Kolobelango, Nadalina, Dalina, Mabobila Dawa, Tomekampe Kosola, sur Makambu, Ezali Kolikana Mboka. Mabobila Dawa, na Pession Beauté, aux aboyés madame na émission. Ok, merci beaucoup Yannick Wenge. Bonne santé, ça va? Ya santé Nzambazo Sunga, tozali na nous en vie. En tout cas, merci pour notre souffle de vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Nzambe a pesi biso makasi to mona na isusu lelo en bonne santé. Ils a vraiment ngoluka repanaye. Ok, merci beaucoup. Na lobaka mingi motomo côté l'équipe congolais na rozala congolais na Congo. To lobama mamboka na bengi formato mekampe ko sola sur makambo mboka. Dimanche tu koleka lelo za une semaine to mona ki coup d'état mo linga osala na mboka na biso o ndeko na biso mo Christian Malanga o azara pe wa parti la zara pe wa akiti na Kinshasa na mwana naye na ba rebelle pour babeta coup d'état o to mona ki erataki esimba kité. Mais bakombo batweze bele les autres sitamé bele na makambo wana baza derrière makambo wana réaction ya komona makambo wana sala ki ndeni dimanche wana avant que Ecclesia parce que na bi olinga nzambe to linga église trop sambela trop et ça la ki ndeni ni komona eloko ni sala mara dimanche wana premièrement nous comme on a ndeko congolais azoya ko sala coup d'état a préparé qui déjà Kunae Bandaka la po aya kolongola président élu par les élections. OK. Namboka oyo o tovandi to yebi ke président Azali Félix Antoine Tshisekedi. Oyo ayela biso dictature te. Voilà. Ayela biso dictature te o tokoloba ke Tant qu'il y a une dictature, donc quelque part, le peuple congolais, ils ont pu nous murmurer. Ils ont pu nous murmurer. Mais ils ont pu murmurer, il y a un palais de la nation. Si on a parlé de la nation, sécurité Zakiwapi. Voilà. Parce que Christian Malanga, ce qu'on a dit à ta documentaire, Christian Malanga. Donc, Azaki bien informé. Documentaire na 83 tala kara héros maman na olelande nini grand garçon na bongo espoir moi ya famille o perdre vie pour na bêtise moroboy. Donc eza lokola muto yaki ko bamba nani au tarapoto ba libanga
au moins que bilo moi boye rebelle yango sala bo babinde bato bavanda libanda ne mi tu edoka babini yango sala bato libanda so komi libanda omona komi clair komi clever ezala ngoka ke aomona ka entre bato bana Congo ba sa politique en bien te on dirait yeso ka ye obongisa ezala ke ao minimiser bato bana Congo aboyi na epe azala ne ke na vana na sima caméra mo boye na lobaka kaka mais na osala action te action ko sala na état bongo et puis on entraîner tina ton fils aîné mwana na liboso mwana na yo mwana na amoni ngo kufa amoni papa na ba obomai vraiment eza biloko mo boye etika libana na babotami na bapoto na ba États-Unis wana na bapoto libana mboka en tout cas bana na psychologie na ye baby répétez ça normalement il faut que mon psychiatre tant bazo récupérer le col américain celui ba senge pe le col américain on pas bango il faut mon psychiatre vraiment ba traiter moi na makasia parce que ce qui était mabe hein mabe parce que nenge affecté ye mwana na ye wana Marcel azape na mwana Marcel donc Marcel zaidi na kona ni Christian zaidi ana koko Marcel pas zaidi ana mwana donc so moni ceux qui kama moi et quoi affecté tina mwana parce que liwa ya Christian malange tikali na net pour la vie makambo o bango bakota qui n'a parlé de la relation tant Christian Malanga zo présenté moi na tina de mona ya latina kagul donc biloko wana nyon surtout etikali ba congolais ba otala yo to mona ki ba coup d'état tu ko sala mona ba mboke belé ba mboke belé salami ba congolais ba komi pe na boule et salama pe na Kinshasa et salama pe na Congo o to moni Christian Malanga mais ça ba tu mususu to moni bango te bango pe ba préparer coup d'état o go ça bango qu'on préparer coup d'état normalement au moni musée Kabila coup d'état ba ko préparer on peut na katia capitalité coup d'état au bana na capitalité faut banango zoko ta malin et puis na moment nini parce que wana to koloba ezaki ezaneti bolimbo poignarder mutodo parce que siko na minute au peuple congolais aza concentré na mambo goma ba voter qui est bima qui président facha bima na élection ba voter comment yo ya oye karaboye na moment oyo ye aza na concentré aboye na mambo ya goma libérer ba congolais ba ye libérer ba congolais congolais azaki pe enchaîné te oya na libération na et azaki enchaîné te aza congolais oyazaki révolté na maramnaye c'est normal au cause no peut révolter au ligne au gouvernement au monique gouvernement ils ont ça nango bien té mais au ko yate au exposé ba vie ya bato bakufi bakufi mais entre temps Christian kota ki na ba office yebi atali ba nyonso to solo lina batu so tali azaki na Rome azana Mbongo azaki na Swaziland azaki na Angola to moni ngonya Swaziland bazolela Christian Malanga donc aza garçon moko courageux aza un garçon courageux penza ya après ce courage na roati na pas de courage na ye ya nenge a sali parcours na ye quoi parcours na ye to moni ba discours pe na États-Unis nenga zo sala ba maram na ye bon en tant que président ya parti na ye oyazaki nango en tout cas c'était encouragé Christian Malanga c'était encouragé la famille ni comme famille lo sala mi bota na famille parce que père de famille azana bana azana maman azana ba ko kolobani. Mes condoléances, quand la famille nae, mais il faut qu'il y a ceux qui actuellement y a que ça là, à tout na qui a ta papa na maman na ye, n'indimité, bangaba epse kende sikoyo. Parce que armée na on dirait n'y a surtout quand tout le monde qui a parlé de la nation batouana. Sikoyo attention la exception chambre na ya armement Isaac ndengeni batouana n'y a surtout wana. Et puis problème c'est la sécurité na biso. Parler de la nation tout autour des fleuves. Normalement, ba agent oyo surtout wana na si ma fleuve wana mambo ça ma ebele parce que ba biza 7 mètres na Brazzaville. 7 mètres na Brazzaville parce que mutako kota na jeti muto ebinage penza ke. Donc et si quand on a pensé faut que ça la sécurité parce qu'on est en plein capital. Voilà. En plein capital la ville province à Kinshasa donc il gagne batu toye ba banda kota basina kota njili maluku oh ce qu'on a plein capital. En plein capital, il y a RDC.
pays ya munene bongo président na biso pe ya munene bongo pe to voter pe abimi pe na ba voix belé biso pe to voter ke to voter abima na ba voix belé donc ata pona bongo te non vaut mieux zalaka na opposition talela kaka mutu wana ke oyana ba arme tango oyana ba arme est-ce que batu wana baza entraîné vraiment pour un coup d'état ou bien ça va film nga Rambo ba bité que on est comme ça Rambo motali to de hôtel film Rambo libanda te cotisé mon esprit et Christian Malanga penza libération à libérer Mboka wa boya ki na banini ba silencier c'est parce que babi ba bomi des gardes mo boy na ceux qui na palais na ndako ya caméra bomi ya des gardes donc biloko wana ezala te next time ata mwana na ondenga ozonga na camarade no mundele wana en tout cas bosala ngo lisusu te tala lelo mama za na pasi papa za na pasi bana na yo tiki baza na pasi taka mwana na yo a vivre liwana yo à vivre liwana donc liwana donc comment expliquer non ezwaki non épaule ezaki na boye donc ti olali penza bere rouge kwei Christian pas si fort et ça li pas si balobi ndi ambongo pe cardinal ambongo abi makambo na pour mon cardinal ambongo lobaki dia na matia mo wanda ote abi les ana jeune mo congolais ko uta ni pas avoir ko libérer mboka na biso bon peut te moni photo y na mbongo bon Christian déjà na église catholique azaki déjà pour te mona ki na Rome na papia na monseigneur mo be biso congolais aza na papa aza Rome aza na haut niveau congolais aza kuna ouais monseigneur wala penza za penza na haut niveau c'est normal tu as contacter que ça va na église catholique na outil na message pas mbongo ayambao cause on a cadre wana yaki par rapport ya ndenge azalaki kuna basololi la politique atane ba église et l'obamaka na ba église catholique partout na ba église ata ba musulman tout le monde parle de la politique donc politique ezo exclure mututé soko kipa ngote yango équipé donc à solo là qui a tout monde qui déjà na bato belé donc c'est normal akutana na mbongo donc oh ba solo là qui na mbongo nde yebi bango mibale parce que ça regret surtout to monier na ba photo na bato belé to mona qui est azobimisa mon général ya o a présenté batuna e yambi mais c'est un garçon qui bato belé ba olelae mais asali kara makamna e na mauvais temps asala na mauvais temps asala on a mauvais temps herba bana na kanda omoni ceux les aki ata population bimaki wana na ba 5 heures ngo 4 heures wana balinga ba sepela peka na c'est pas vérité tamso balinga ba sepela na ya tamso que simbaki soki elngai pe simbakate elngai simbate parce que ba point stratégique dans RTNC ezaki même pas retenir aéroport ezaki retenir donc ba bimi mbala moko ba na katikati ya ville à moins que baza na ba troupe na bango mususu ba ebité bazaki na ba pembeni mais bango ba bimaki na katikati et puis bozo ba vidéo directement bo lancer bozo vidéo bozo direct azoyeba directement donc biloko wana aza président parti politique moi encouragé ayeye moko na front en tout cas parti politique nae penza mes condoléances aza moi na biso ya Congo akufinde moi qui Christian 41 comme azana 83 41 et Christian herba jeune garçon babandi vit vraiment yoke kufa non en tout cas et ça li bien te mes condoléances la famille na bango mobimba ezaki penza na bon moment te biso to na bakanda na to na ba méchant ba vidéo ba lokota mwana mona est a pola mbula olenga mama na ya kufi donc yo siko ye yo chabisa mbri mo bo na kin poni okoke est wana te kamba mona minduke no za na ngona batu na wana o mando ke est bandi na kuna ko sisa na kuna so que sili apo na kisasa vraiment ezaki vraiment mauvais temps on dit ba congolais to sala ba biloko ngaka ndiye pour na intérêt personnel parce que ce que c'est intérêt ya mboka normalement on a nyonso amana molimo wa commando azapenza na molimo ya commando azape na posa ya mboka na ye siko mboka na opo ezala na nini ko ya ko chambri mate na kati ya guerre yo silisa na kuna este sala mutu papa po otoro banene to sala pourquoi bakaki batongo vraiment boso la rappelle bien tombo ça va parce que liwana ye penza bi keza moi regret hein oui mais batune ba kufa ya tika la ke na Brazzaville se retrouver na Brazzaville ba no to ya lisusu donc
apesi nanu bolembu na parti politique apesi mambo ebele parti Koufit ke to mo ba nani te na États-Unis puis la mona ki garçon mo pas imité tozali biso tozali Christian Koufi mais biso tozali parce que Christian penza na ndenge nga na moneli en tout cas asala ki penza groupement ya bato avandisa penza avandisa na âge na ye wana na tant que congolais te asali ba papa biso baza osala kala na 40 ans zara déjà na ba parcelle na 40 ans zara déjà na ba mambo ebele de bilo Christian Salaki. OK mais loko wana ba combattant ba effort ba combattant o ba sala mboka ta ba combattant na fudisi ya ba acte wana ba sala combat tina niveau wana te uzala combattant pour ko beta coup d'état te ba combattant ba condamné en fort. Ya ba nango parce que eza mwana mboka ndakufi. Christian Zapenza mwana mboka congolais natif ya Ngaba mwana botami na kin ayepe ba Afrique du Sud ango kane za la HCR pesa la mamnango ba papa ba ya batini ba ke États-Unis courageux qu'il était a compé Robima zone en Afrique Mozambique Angola par-ci par-là a pointa qui penza zaki penza un garçon a félicité parce qu'a affronta qui mais eza mwana mboka akufi et sali passi ezaki moment na te. OK, merci beaucoup to moi ba wazalendo na ba FARDC ko récupérer déjà moi ba zone yo o ba M23 ba kangaki to moni ba osepela na ba vidéo to moni vraiment en tout cas ba récupérer ba territoire ebele ba o ezaki occupé par M23 réaction ni ça que za congolaise comme on a ba mboka ba récupérer ma bela bon ba osepela réaction za nini réaction za kara bien makasi po nini parce que ceux qui déjà to récupérer déjà ba place wana to remona ndenge nini ya kokunda pe bao bakufaki na ba guerre wana ba mama batu bakufi donc ata ba okunda bango 5-5 quand même respect na bango yo monana to banu mona ke awa ba bomaki ndeko na biso to yebi bakunzie boye déjà eza déjà bravo mingi penza pona ba wazalendo na FARDC en tout cas courage mingi bo continuer car bongo et ça la biso bien to yebi ke front ezala kitoko te bozo sepela parce que lelo tozui ba territoire wana nyonso tout oyo ba M23 bazwaki et salibiso esengo parce que toyebi dia que population comme na moi pe moko boye parce que baza na contrôle déjà biso moko FARDC des tozui déjà contrôle il y a population parce que population ya est baza traumatisé population penza est ba traumatisé mona ba ki mana groupe ba kimi ba lokoti mwana ba kimi ba jeune garçon bazo banga ba maman bazo boma bango bana bazo tikala bongo ba orphelin donc mende ko bino pe congolais nanga za wana au moins ti ba réunion zo sala na ba tueza congolais congolais za pe na ti sorta ka kino na ebité ko na ye pazo azo matisa toujours ba stratégie ndenge nini ya kokota na Kinshasa pour récupérer pouvoir kokolo bani ke pour récupérer pouvoir lelo so congolais la muki pour récupérer pouvoir na temps oyo Félix Azaki élu c'est que aza base la 5 ans ceci base la 5 ici là pouvoir oh il fallait qu'à récupérer oh élection il y a élection en tout cas boze la non 5 ans yango le roi azam to projet obio Félix am to projet am to ba voyage am to ba nini nyonso to wana 5 kaka et coca biso to zakara na Félix Chilombo Antoine Bic Rouge azaka kawana. Voilà, merci beaucoup. Moi vers la fin de cette émission ba message ko pesa nini na bandeko ba pesa biso attention na bango ba miso ba ngaba bima miso ba ki biso ba bité na me kana tala émission on a sepela na makasi message au pesa bango zani. Message ezaka ke congolais nyo surtout vraiment azala na conscience azwa conscience ya politique na biso na kati ya Congo conscience na politique ezate ke na kende na beta masasi na nini non les idées que nous parlons même à travers les télé oh bozo mona biso na ba écran na bino na ba téléphone na bino na ba laptop na bino ba idée wana les politiciens ba chekara bilo wana nyonso tout ezana ba idée o nyonso tout o nyonso za na idée amoni akoki ko pesa idée par rapport ya politique eza un problème parce que politique ezo engagé biso nyonso tout et engagé mutu nyonso elongoli mutu te donc un congolais na conscience na ye azana ngo penza avanda
ayeba eloko nini oyo nga na kosala pona mboka na ngai parce que évolution to banda ozela te ke te gouvernement nanu batiaki te biso tozela nanu gouvernement nanu tomoni te parlement nanu etiami te président ya sénat na monani te non un Congolais nyonso na mboka mingi o pe to tamboli to yo mona ke ba politique ezali nango ba parti politique ezali nango mais ozomona quand même il y a des gens au bazar ba campagne na bango tam susu oyo politique amoni ke oyo aza mwana mboka to moni gouvernement moni ke mwana mboka o to tchepe maboko et ça la bien makasi to et au sala biso penza bien ba obenga biso un pays riche mais biso moto aba pauvre au numéro 0 donc et ça la kitoko te to continuer kaka na rezo conscience en tout cas congolais nyoso za conscience ayeba peke tozana na guerre na est na guerre na est donc ba mbriement na ya na ngwero na kati ya marambi ya politique ezate doze la gouvernement eye to moni ba sénateur na biso makambo solo la ne ngwana ba salaire ba militaire ba salaire ba professeur surtout ba professeur ya école primaire ba ngonde ba la kisaka biso penza knowledge ya solo na to moni pe caméra comme ce président assemblée rolo banani rolo to s'attendre na caméra caméra président assemblée déjà congratulation ponae oyo alingi était aza déjà président assemblée donc nomination nae alekai pe na ba vote kombo na ende lekai ki moi mingi donc Vital Kamerhe congratulation tozo ko peuple congolais aozela ya ebele donc bozana musala ebele nga mona 4 ans wana o etika so 5 ans na ebité soki pour 6 ans et 4 ans na 6 mois donc en tout cas bo sala fort penza peuple kinois nanu anzima nanu misala na bino comme ça biso ba tozali banda to bano mona kete un kinois asepeli parce que kinois soka asepeli te azola la nzala ngungi to boyi na biso te donc salubrité ça partout donc batu bazo vivre bien te toi na marché te donc tozana ba hôpital moko boité ekozwa ba maman na biso en charge ba papa biso en charge donc biloko wana nyonso tout to pesa ngo na gouvernement botale la biso malgré tozo tolingi ko attaquer bino siko te bino pe bo pesa biso oyo to sengi population en tout cas félicitations na batu nyonso tout na première ministre na biso Maman Judith en tout cas félicitations na yo sali kara bien tu comprends que basi bazara pe na moi tête merci vraiment pour la opportunité pe sagi biso. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous avez tellement ébélé. Vous avez la Bisso Nakatakine France, télévision, mais canal de l'actualité, la chaîne de la diaspora, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Vous avez la Bisso, vous avez la Bisso, dans ces commis s'abonner, vous cliquez, vous avez la notification, vous partagez, aimez, vous commentez. En tout cas, et ça, la Bisso, madame Ming. Vous avez une essengo, vous avez pour la Bino, ma bobi la dawa, la diva. Moi, c'est qui toque, on a média, on a mot, on a Bisso, respect qui bon moto de ça la moto sans qui bon moto dans le loroté awa bisone qui bon moto liboso o etikali nasima to comme na suka ngo lo mama yes 5 ans na pesa biso penza na Afrique du Sud to kufeli penza na Afrique du Sud on a moi matanga bande ko na biso peka ba congolais kande to bi Christian matanga bele fort to na matanga bele vieux Franck Foila mes condoléances ta famille na maman aimé na biso atekela ka biso biloko na gambela biso tala ba congolais ba tia wenza batu green market et comment Gambela. Maman aimé mes condoléances vraiment la famille, maman aimé mes condoléances à ma maman n'y surtout ya Gambela, ma maman n'y surtout congolaise en tout cas te perdre maman aimé, te perdre penza papa Apo en tout cas papa Apo au Pesipasi Djogo, au Pesipasi Makasi, mes condoléances à la communauté congolaise, il y a Durban, il y a Yobu, il y a partout, il y a Lubumbashi, et c'est quand même papa Apo, il y a Paris, et c'est quand il y a Irlande, papa Apo, en tout cas, on est là de partout, mes condoléances à notre fillette, na famille Mobimba, na Kinshasa, partout ici, Kabozali, en tout cas, ils ont pas si, Tokoufela qui soit ingénieur, na accident, mes condoléances aussi à sa famille.
eza penza pasi communauté congolaise eza vraiment en deuil na kati ya Afrique du Sud. Mes condoléances à congolais surtout on s'est retrouvé na kati ya Afrique du Sud précisément na Johannesburg nde makambwana eko elibiso. Merci, restez branchés. Toza together na Yannick Wenge sur Kin France Télévision. Merci beaucoup mesdames et messieurs, d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi soto lo ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais.